Réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Ndenge ezalaka kaka chaque année, mokolo ya le 30 juin, jour oyo mboka na biso ezwaki indépendance, chef de l'État, président de la République, asalaka message moko na nation. Mbula oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobelaki na discours na ye makambo nyonso oyo etali boyokani na biso na mboka ya Belgique. Oyo tosengeli kotala liboso pe kosala makambo ya malamu po ekomama na histoire. Bongo bana na biso o bakoya na sima basepela. Alobeli pe lisusu ndenge na 62e anniversaire tosali ba funérailles ya premier ministre ya mboka na biso pe héros national na biso awa na mboka na biso ndenge tradition ya Afrique esengi wana to se réconcilier na histoire. Fête ya le 30 juin ya mbula oyo tozali ko fêter yango na bitumba na Est. Président Lobi azali ko sala nyonso pote kimia ezonga ata na bitumba to pe na diplomatie kimia ekozonga kaka na Est. Apesi merci na ba soldat nyonso ya FARDC pe na ba service nyonso ya sécurité na nyonso bazali ko sala pona kobunda ete kimia ezonga na mboka. Na maloba na ye a réitéré lisusu confiance na ye na ba soda ya mboka na biso. Asengeli Congolais nyonso quel que soit ba opinion na ye ayeba na ko soutenir FARDC pote intégrité ya mboka na biso esengeli ezala sauvegarder. Pona yango tosangana lokwa moto moko pona kobenga na banguna oyo baye kokotela biso. Na oyo etali économie, président de la République alobeli réserve d'échange ndenge ezali komata, gratuité et enseignement, ndenge ba salaire ya ba fonctionnaire, ya ba militaire, pe ya ba policier ezali ko s'améliorer, pe lisusu ndenge gouvernement ezali ko financer ba élection. Na oyo etali santé, président de la République alobi prochainement na kati ya ville ya Kinshasa, ba mama ya zemi, kobota ya ba mama, pe soins de santé ya ba nouveau-né, et kobanda kopesa ma ufele na ba zone de santé, pe na sima système wana ekokende ti na ba province nyonso. Asukisaki adresse na ye na kosenga unité na ba Congolais nyonso. « 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans mokoka depuis République démocratique du Congo ezwa indépendance na kolongwa na boumbu ya banoko. Kobanda na Kasavubu, Maréchal Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, P. Joseph Kabila, na lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali président de la République. Kitaki na terrain pour na kopesa ba Congolais micro, basale la biso bilan ya indépendance ya mboka na biso depuis 1960 kino lelo oyo. Tozali kozonga kaka sima kaka. Cause tozonga sima pona makambo ya ba politique. Lelo ba pays ya mike botala peuple na bango ndenge bazali ko vivre na koseko na ndenge bazali ko vivre. Biso bato aboma mboka oyo numéro 1 ezana no ba professeur congolais batangi mingi bazotangisa bato na université kaka les mêmes professeurs wana bakozwaye bache premier ministre akokoma na terrain abandi kosala akeli cause ya moyibi akei na ete oya likambo soni te akei cause ya moyibi tala lelo mboka na biso lelo ba mboka ya mike ba président bazokota bali ko se organiser ba monaki Mobutu azalaki kosala akozwa ba français ayena bango tozana ba camp militaire ya ba camp formation on Nzambe asala naturel net bakitona azui ben secteur ba former ba militaire akazu ba marocain ba former akazu ba belge. Donc c'est ça. Biso lelo mboka na biso tozongi sima pourquoi mutanga koma na ministre atonga ba immeuble akoma na basi 30 donc cause mususu ezate mituka ya danger makambo nyonso abwaki ekomi aye akoma na ba milliards na ba banque pere ba tata na banque du Congo bango ba tchamba banque ya mindele
okomona mutu moleti na reta mboka na biso soki ozwi ancien ministre ozwi ya lelo bakonti na bango ozoka ba milliardaire ba millionnaire mbongo na bango evandaka na banki esukela wana tala lelo nde baagression tokomozwa formation militaire epesamaka te moyibi yango etonda 62 ans ya Congo oyo nazobisa yo ke 62 ans eza 62 ans ya pasi 62 ans ya pasi 62 ans ya pasi d'abord banda Mobutu yango tozalaka na Mobutu na este kuna bato bazokufa en désordre biso tozalaka meme na bapoto mpona nini awa na Kinshasa awa bazoya TV lotere tiki TV lotere mpo bazwaka bato bakende misala eza kuna na poto eza ebele na Amerike eza ebele me biso awa banaka kulu na machete misala eza te yokanisi misala eza awa na Congo machete ekobima te 62 ans ya esengo kayo bango moko badepute baoyo nyonso bango moko nde bazoluka esengo mais biso petit peuple eloko ya malonga atuka pasi na pasi souffrance tala kaka biso awa ngai nasalaka na sous division matricule soki 4 ans yango oyo matricule ebimaka te fo mbongo bafutaka biso te esengo nini tokoyoka d'abord esengo yango nini en termes ya bilan depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, bilan est négatif. Bilan est tellement négatif. Les gens qui ont regretté pour régresser. Par rapport à ce que regretter par rapport à la gestion, bah continuer biso ba kamemboka nde bango ba bakoki kozala na souci que non mboko est avancé. Par rapport à il y a indépendance dans les lots, rien ne marche. Par rapport à domaine, surtout, il y a des fonctionnalités. Il y a des gens qui ont régressé davantage. Ils ont avancé, ils ont régressé. Et moi, je pense peut-être qu'il y a des soucis à peuple. Peuple peut se retrouver que Mboka ba mera ko gérer on de malam. Je sais que Mboka ba gérer malam. Exemple que mutu wa na boutique na bi mutazala mutuka. Esengaka progrès ezala po boutique wana ko avancer sur deuxième boutique troisième quatrième boutique mutu ka pe ko koma pe mibale misato mais ya biso na ba domaine nyonso za na enseignement ba domaine nyonso ba minganga ba domaine nyonso tout eza ya bino ba pandisango en tout cas ils ont marché bien te mboko za bien na kao makasi yango to senga ke ba konzi bonga batala non le quoi to ka liboso après la militaire de que na maponami en 2023 vraiment ba oba koya bala taper souci wana baza na souci wana makazi que non ba me ko améliorer ba domaine union surtout vraiment pour to ko mboke ko démarrer ce qui pendant un moment où toujours ba pina boye mboke za pina na kao makazi toujours ko kate vraiment ba konzo ba koya na 2023 ba me ka po ile konizo la kaso ke kufi ba réparer kaka pour jamais le goyo bakoko réparer et ça okufa te même mutuka ceux qui est en état normal bakoko réparer en te net biso pe mboka est en état normal te on to senga banani bakoko ya pina bala tapina souci ya mboka pour ba meka ko réparer biso mboka par rapport ya bilan ndenge bozo tuna biso na par rapport à ba pays nyonso ya monde ndenge développement ezoya soki tobandi kotala ba différents pays oyo bazalaka nsima na biso République démocratique du Congo lelo bazwi avance ya makasi na bamboka na bango koleka biso seke bilan na biso po toloba eza négativité nango eza sur le plan nyonso so otali nanu na domaine ya transport mboka eza ya kokufa mutu na mutu azotya baprix ya transport ndenge alingi mutu na mutu azosala makambo ndenge azosepela soki oye sur le plan santé même makambo ezosimba te sur le plan enseignement donc enseignement ebebi kurtu na ndenge moko bokoki koimagine te donc nyonso ya mboka na biso bilan eza vraiment mabe makasi ya solo mboka na biso ezongi nsima mingi kobanda 1960 kino lelo yo ndenge moko auti koloba esengeli biso nyonso tozwa conscience na yango na banomene nyonso oyo tozali po totikela bana na biso héritage ya kitoko. Ndenge balobaka kaka
Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ezali mboka moko kaka fleuve nde moto ekabola yango. Président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso yepe ayaki ko rendre hommage na Patrice Emery Lumumba oyo azali pe père ya indépendance ya Afrique. Ayambamaki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi tango akitaki na palais de la nation. Mbala moko bakiti na échangeur ya limité pour participer na cérémonie ya ba obsèque ya premier ministre ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba oyo cérémonie ebandi na entrée ya ba relique ya Patrice Emery Lumumba. Après culte écuménique oye salamaki na ba représentant ya ba confession religieuse ya République démocratique du Congo, muto aliboso azwaki maloba ezalaki pionnier moko ya indépendance vivant pona kosala témoignage na ye. Pe lisusu bakoko na bakokololo ya Lumumba bazwaki maloba pona ko témoigner oyo azalaki Patrice Emery Lumumba. Na sima, président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso ayeki kotia gerbe de fleurs na ye na cercueil ya premier ministre ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba. Na oraison funèbre na ye, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobeli retour na République démocratique du Congo 61 ans après assassinat na ye po akundama ndenge elongobani. Na suka Patrice Emery Lumumba akundamaki kaka na batu ya famille na ye liboso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pena collègue na ye Denis Sassou Nguesso. Liboso nazali kopesa merci oyo uti na motema. Sincèrement. Ndenge ndeko na ngai muninga na ngai président Tshisekedi ndenge abengi ngai na makambo oyo ya Patrice Emery Lumumba le 30 juin. Patrice Emery Lumumba, ce n'est pas une affaire. Ezali likambo ya Brazzaville to ya Kinshasa te. Lumumba a été proclamé Lumumba akoma héros national. Mais Lumumba kasi Lumumba pona ngai azali héros national ya Afrique. Héros africain. Pour nous qui biso batu oyo tobundaka pona Afrique tombama. Panafricanisme. Ce jour mokolo ya lelo ezali mokolo oyo kotikala na mitu ya batu pe na histoire ekobosana makate. Tokoki koloba nsima ya makambo ebele pe bambula ebele sikoyo Patrice Emery Lumumba azongi na ndako na Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Capitale de la République démocratique du Congo. Et Sika abundaki bitumba na ye. Notre génération a entendu le discours. Biso pe toyokaki discours na ye mokolo ya le 30 juin 1960 awa na Kinshasa. Ici à Kinshasa. Ezalaki esengo makasi na Afrique mobimba. Donc pour nous, ce n'est pas un jour de ezali mokolo ya elonga kaka pona RDC, pas pour la kasi RDC, pona Afrique mais mobimba. pour l'Afrique. Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population?
parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Mais chose étonnante, aux hommes na kaka so ba moni biso na barabara, donc on dirait to tambola isute, so ba moni ka biso na barabara, la Rwandais. So ba moni on a face ya batoti, Rwandais. Pourtant, eza nyoso toutes que aza Rwandais. Eh, baniloti que baza na Congo, baza accepté. Eza lelo te que ba obenga ba opesa biso nationalité te. Bapesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso nde to bandi, on dirait biso nde toza ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso te. Ngala ko lo bateke o ba gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. On a nini siko to banda otambola na kobanga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka otambola na butu. On dirait to za banyana. On dirait to za so nini na ko benga biso na yebi kutu te. Ba aider biso. Ba pesa biso sécurité. Pourquoi batu nyonso? To za ba congolais à 100% bino pe boyebi. Bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. To za M23 te. Eza tout cité qui a M23. Eza bongo te. Biso tozo soutenir FARDC. Toza wana po na FARDC. Pourtant, boyebi pe ke na FARDC, toza na ba officier ebele. Mais batala ka bakambo wana te. Ba mona ka biso na ke toza M23. Tozala na bomoko. Ozomona. Il faut tozala na bomoko. Bomoko elakisi nini? Kozala muluba mukongo mungala muswahili beto na beto ndenge wera so na yembaka. Donc lelo nazo beta seke makasi ba oyo bali ba attaquer hôtel pona tel batika makasi zo bunda langage de la diplomatie solo non Kenya koyaga non omoni sikoyo biso ba koti la biso kaka te omoni biso na bisayo tozana 9 frontières. Combien de pays en Afrique ont 9 frontières? Total ananamisu makambo etali kobunda pona ekolo bato basala ka guerre eza basoda bato bazo attaquer biso baza côté kuna yobi misi machette na Kinshasa. Est-ce que l'air bazo beta bal to bombe ro papa machette ro papa nani ozomona wana eza ba stratégie ya manipulation bazo kotisa na bato. Lelo peuple congolais faut yeba que mokonzi mboka ndenge na lobaki lobi alandaka seconde par seconde situation sécuritaire aux Africains. Et puis faut battre bitumba et ça la marana stratégie. Nous sommes salama Tokyo le battre. Pour dévoiler ba plan. Non. Mais il faut yeba que chaque centimètre en mboka et vous allez défendu. Que ndenge tozo kenego plus jamais bao wana kande ba mesana mukolo ezali ba roswama obi kongoza ebembanyoka esila kasomo te ata toza na bakoko so ndenge nini mais badongolo miso jamais bakoki koloka jamais bobomba ngona mutu parce qu'il faut batuba comprendre l'enjeu ya guerre et ça lama déjà dans le passé. Il faut bano ya biso bazokola ba comprendre makambo ezo le kalelo bangonde ba rediriger Congo loyi ba yeba qu'est-ce qu'il faut faire et quelle attitude il faut avoir na ba voisin ou ba kanisa ka ke po bango baza malamu il faut Congo zala na problème ozomona donc awa to comprendre ba enjeu na biso to sangana to milengela to soki toza na bomoko infiltration kokota wapi
Pourquoi jamais balonga Congo? Parce qu'à chaque fois que makamba boyaka, tobo sanaka ba couleur na biso. Et bino ba média, principalement bino télévision nationale. Il faut vous assurer que vous presse à Congolais information en temps réel. Parce qu'à un moment où manipulation est l'équipe. Mais si bino ba misusu pe bazana na stratégie na bango manipulation. Boye bien ngo. Bon sale la biso ba émission, bon lakisa biso bilili ya mapinga na biso, ndenge bazo bunda, bon bete la biso masolo ya enjeu ya mboka to comprendre ba dynamique ya mboka. Nde bongo beaucoup contribuer na bitumbo ezo salama. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobenga kama deblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po tezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Ya liboso na roye bisayo eza en fait nature. Quand on dit nature, eza na ba bite belé tindaka mwasi abima libanda. Za ndako libala abimi libanda. Il se peut que na ndako libala kota zali. Mobala kipaka ye dans tout. Même na mbeto na kolia tout. Il se peut que ye moko côté famille na ye, eza héréditaire. Eza ya makila mama na salango, papa na ye tout consort, ye pas landi lokolo wana. Mais ba mususu eyaka que na ndako alibala kota zali. Mobala maltraita kaye asala kaye tendresse te, ayoka kaye te na mbetu, habiter na kende libanda peut-être na ko se retrouver. OK. Donc dans tout ça, pour résumer, c'est la nature. Mais ce que je peux demander aux femmes, il faut bazala vraiment na sens ya kotosaka mibaya na bango pe ya kosala bavanda kapena na bota na bango bazala sérieuse et fidèle. Bon, moi c'est ça maman ndako moi c'est ko tricher mobile na été quel que soit moi sinanu ata mobile azandumba ndenge nini moi c'est ko kebima libanda ti moi ça simaka ndako na ye na prière basi minya ne komilaka basi trop basi wa mingi ba enviera trop bas moi ça zana ndaka libala masana ba camarade moi libanda oyo ba balati
ba relation etikala même na ba sim ba benga na ba téléphone akomi ko bima po ani ko envier pe bien na ndako na ya libala maison envier libala mususu ya camarade mayebi te ndenge na camarade wana na mbonga mobali wana ndenge ezaleli akomi ke comme si mobali na pesa que 2000 francs bande ko sepela na 2000 francs alinge pe 2000 francs wana mais comme na tamo boye akute na camarade akosi nonga ba pesa nga ba $20 ayepi na ndaka camarade envier ndako ba penser combien mabe akomo mona kaki anga ba pesa nga 2000 francs et $20 et comme pesa ba idea mabe pe akomo bima libanda donc wana ataka pina ndako na yeko mapina bilakeni mabe po mutasimba kanda uza mama luko angande na zabu nana mobali na ndako nakoki ko bima libanda na trichele mobali na ngande ngal makasi nangeza ka lusambo na sambela nzamba batela mobali na nganzela zo kende do eza tellement mabe na baba so basala ngo so basala ngo batika eza mabe vraiment eloko etina ka basi na kozwa ba mibali musu libana keso ezaka boy soki yo ozosima ye bien te asenyo par exemple eloko yo zo pesa yete yo asenyo boy yo zo ko permettre ko pesa yete yango wana yo mona ke mobali yo aza tina na ngate ngai ifuna lukilo mobali kote mususu angona ababimaka libana ake zwa mobali kote mususu ye ozosi soki mwasi ozosima ye bien mo elama na ye mwasuki ozolana ndenge azoloba ye pe azolana malobo na ye ndenge bino mibale bozokumama wana ya obima libana te mais soki ye azosenga eloko somelanga lipapa yo ozosoma te somelanga savon mafuta eza te po mwasi alinga souffrance te akobimaka libanda sukasuka par exemple ngai na bali mwasi na mwana wana mwasi aye na ye nazolinga mwasi mwana wana te sukasuka ya osala nini akobimaka libanda do wana conseil bien ngai nazopesa na bandeko na biso mobali soki mwasi ozwi ye na mwana il faut osalisa mwana wana bango mibale na mama na ye osima bango bien aosala moye asala nini akima te mais soki yo otiki ye ozosundula mwana wana ozobokisa ye ya kozala na bolingo na yo te il faut soka asala nini abimaka libanda asenga mbongo suki boye yo ozopesa ye te kolia yo ozopesa ye te bon ya kosala nini babesoin yo ko ise omona ke mobali oyo aza na besoin nanga te suka ifo azwa mobali kote mosusu conséquence esalamaka eza ebele bon na place wana kote okei kuna bakoki koboma yo kote okoki kozwa maladi wana okoki koya kopesa yango mobali na yo okoki kopesa yango mobali na yo ntango opesi mobali na yo maladi wana eske mobali na yo kozala susu bien bon debala wana kozala lisusu ekozala lisusu te bon pana nini wana yo mwasi moto olukaki makambo wana nyonso bon ntango yo mobali mpe oluki makambo wana nyonso to libala ekozala lisusu te conséquence wana ekoya wana ezali mabe problème ya malamu na lobi boye bato oyo basalaka malamu mabe wana batika yango eza na ntina moko te eza na ntina te ezali na makambo ebele tanto kufa tanto maladi tanto mabe misusu ekoya tanto libala ekufa batika biloko wana eza na problème ya pasi Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki